que tu vas me dire Félix Azekabaza. C'est rife razo yemba Félix Azekabaza comme la nana ko folo mi de ba. On va bongo lelo faire azali cause la F mais le Monique Fali pour pas se battre un record, il est maintenant international. Pardon. Musique internationale c'est fait rigoler à Innocent Balou. Non, moi je ne veux plus. Moi c'était Batou Bakombo en fait. Dans sa publicité Batou Basila. Tozana ba Manda chante Basila. Tozana ba Kabose Basila. Na lobi conseil à moto ça ko finga moto. So lobi na moto osili. Osila, c'est-à-dire que tu es ingénieur non non non. Osili c'est-à-dire que par rapport à la musique aux athées. Au lobby que TV ça qui a intellectuel à l'époque na nini poto mona Gabriel Moga bazo beta na ba makofi na télévision. C'était dans quelle année tout le monde a Zakari bazo finga na ba bêtises na ba Serge Kai même d'invité. Oui, bonjour Naba Internet, plus bazo suivre Abisso na Congo Milolo et bienvenue dans votre émission Cours des Grands, une émission conseillée et présentée par Marciano Mbi à la kamikaze de la presse. Quand on a que ce jet privé Kitty et à l'actualité aujourd'hui jet privé n'a quitté par les bogards de la presse. N'en de l'autre ça l'analyse il y a Kobe ba ya presse pe to kolobela lelo musique na biso est-ce que ça la best musique ezo ke lekolo pe to retourna pourquoi il a fait le choix maintenant ya ko soutenir faire rigola au lieu et rozala naître pe le to ba stratégie ni ya commencer na mikolo ya olata ba bubu ezali que pona a la qui ça qui a eu puissance morale spirituelle ou bien est-ce que stratégie morale étant que journaliste et azone qu'on créé pour que ça la buzz na internet la permission caméraman nga lyonnais j'aimerais bien que à fongo l'écran internet parce que je suis frappé souvent moi non les boga on a les salinga somo na habité tous na pape tous alina Mustafa tous les bogards de la presse bonjour. Ouais, bonjour Marciano Mbi la kamikaze de la presse. Bonjour na batoto bazota la biso na moment oyo. Bonjour Ming na batu Ming surtout vient Abisso Guilhem Avakala yada dangwa bana le patriarche fils Nkelele Chantal Bola maman paradis Lili Mbouefi à disque baza tellement belé kosa couleur mon vieux multicolore na moi liste ezako sarana te yebi donc toya pour tout le belamboka pour tout le belamamboka parce que la musique la culture congolaise d'abord les années les ambassades ambassadeurs baza ba musiciens. So les musiciens ça libanda mboka ba ko reconnaître mboka wana parce que musiciens zo représenter mboka yanga nazo bengango musique les ambassades ambassadeurs baza ba musiciens donc yango to zo le mboka vraiment ambassade na ba ambassadeur ya musique. Tu sais quoi tant on a mon on a kaso comme assalamu alaikum te donc tu ba na stratégie oui tu as oui ça moi puissance pour ba PSU des pour on la tanga pour oui ça en fait on moni ngai na yebite mission na yo za cours de grand émission na ngeza mbanga na mbanga eza neti kitalatala bana mboka oyo elobaka ba vérité donc nyakela kula eza na makambo ya vérité papa veri boko na la chango eza elo moko eza consacré parce que nazana un chef coutumier par force oui oza ba kisite te kisi eza te ngana za chef coutumier soki déjà oza chef batutu bazogumba melayo déjà ba peso ba poids ba pifo wana ça dit oza déjà mutu moko boye batu fo babanga yo siko boro yo eza boro yo porte manga na za chef coutumier chef de famille ya onenga na zui boro na bino en tout cas en réalité des choses il faut tous araboye po e bang ça rappelle moi batu ba comprendre que non idéologie ezali ouais ça idéologie na ça déjà loin ya ko sarana te là sûr que internet pozo ta la biso na Congo Milolo pour comprendre les bogards à lobby a commis au-delà ce qu'on trouve au-delà spirituellement ou physiquement na sûr que bonjour la réponse lelo na plateau à cours des grands je profite pour saluer Garcia Kossi depuis Lyon au Talabiso je dis un grand bonjour à César Ilenda héros dans l'ombre et salut vraiment bien je sais Begandongo le meilleur de tous les temps si je te dis pas que tu es le meilleur ça serait faux hein? Je te salue vraiment Begandongo je salue aussi Clara Kalombo la crème des bandanes. Tout le bien lilo actualité ils ont régné tout le monde acoustique et botami et belé après à faire rigolo tout le monde a JDT point de vue. Voilà JDT une très belle acoustique après il y a papa que l'autre déjà tala bord à papa ko tikala papa le bord à papa le bord à maman izara maman mon même nandaku ce qui peut-être ba ba lambi biloko et aux amours différence mon boy mais ce qui mère asimi nzongo keba au milieu na misapi donc milieu na misapi ne mo pena les pas de lokola za père aza papa ya ba F nyonso mboko yo yango ndo moni papa ba F ne parce que ba mise bele ba Félix Azekabaza c'est référence à Félix Azekabaza comme la nana ko folo mi de ba chant
azoteka oseri wana faire déjà été na wenge aza musicien et bon nga na kosa tokende na ba image nous avons des images tokocha okotala donc pona koloba ke série faire azo sa succès eza na F mon côté à part Félix Tshisekedi Chilombo moko Ntombolo waza na mboka wana azaki na poto mais ba F ya mboko tout il faut respecter les padres parce que muta sala succès yende muta ba recruter dernière mois na wenge yende muta kota na wenge aza plus jeune donc bato tout bazali na wenge baza ba tata mikolo maintenant faire ayaka zaka jeune et puis dernier recrutement ya wenge zaki faire tant le babongo lelo faire azali mkoza ba F mais le Monique Fali pour pas battre record il est maintenant international pardon musique internationale c'est faire rigola Innocent Balumi oh mais nazo yebisa yote mutu oyo ba américain ba yebi tala musu tozolia de non expression so congolais musu pour comprendre faut ba simba chicote omoni ndenge toza bo 2020 oyo faire rigola na Innocent ba américain ba yebi musique internationale yango wana bana bato wana ba beti musique tu peux imaginer banda Pepe Kale azala Pepe Kale est-ce que webi ke Lutumba kufi atiki Facebook Facebook c'est-à-dire oh mais Lutumba atiki Facebook avant kufa atiki Facebook papa yamba avant kufa atiki Facebook mais faire a beti musique Facebook app bazui batie bakayebi so Facebook app eloko wana eza bataki toki mosi ou bien ba français eloko wana eza ba américain c'est-à-dire américain avant non par rapport à mélodie c'est faire rigoler qui cartonne en Afrique de bazui faire rigoler concert mobima acoustique batia on a Facebook app tout le bel tozongi wana lisusu tomoni Innocent Balumi azaki nominé na Beat Award parmi ba congolais nyonso c'était Innocent Balumi Beat Award des eloko ba américain pour vous dire que non nous avons des artistes oyo bayebi na monde entier o bayebi na Congo que non ba musicien ba beta musique za faire na Innocent tout le monde qui fait rigoler boba zwaki concert na ya chaki on Instagram ça montre déjà les bienfaits de l'artiste ça montre déjà le savoir-faire. On montre que fallait ici allô téléphone c'est sur 4 millions dans 6 jours mais bien ça non ngai naza pas pour na ba nombre de vues au moni différence au bato fa ba yango Marsanombi faire a beti concert ana musicien moko te na mboko yo nazo ebisa yo concert live et beta 1 million de vues na YouTube sans acheter sans corruption c'est fait rigoler et ça la musique bato bazalaka changa kaka mais olingi combien mais otala boy oh na kitasa zambe yambe mais ozo continue ka toujours somba ba nombre de vues et alors ba musicien musoso peut-être ngana moi je ne veux plus oh c'était bato ba combo en fait na sa publicité bato ba sila parce que ça ba c'est belé ba bébé chanda ba sila tozana ba manda chante ba sila tozana ba kabose ba sila na lobi conseil ya moto eza ko finga moto so lobi na moto ke osili c'est-à-dire que tu es ingénieur non osili c'est-à-dire par rapport à la musique aux athées si que lelo yo étant que journaliste oyo aloba vérité ya manga na manga musicien nini oyo zo tala vraiment biki avida oyo asila to oyo aza kabose la coste na zo tangelo bato basila po biso toza posa na bango te biso toza na kisasa la cause vraiment toza na posa ya bavoir ba lo cause wana ezaka na carton ebetaka na kisasa bato babinaka tout ça toza na posa na bango te mais la cause c'est lelo desa yango yo libumu tulu manda banda batikele orchestre pas vena biso yebi bo wana eza patrimoine na mboko yo mais batikeli mais asala tanze momoko ya sika wezo la kisake no batikeli ngelo bien po bana mboka po omoni oke déjà eloko bana mboka mais batikela on vient na biso manda mais vient na biso manda nkumu asala effort okozala te fort te oye manzembo moko sala succès na kisasa bato bani make non effectivement manzembo ezali seli na la takitoko papi kat yoso yo nzembo wana kisasa na ba boîte tukotaka yo kan tena so banzembo oyo embi amanda ozo bakeno ngana manda asala nzembo asika oyo la kisike esa la succès na kin oyo balobi ke non ndenge za boye effectivement vient na biso Lutumba pesa man d'abord pour azana succès apesa ke parce que mon avis azaki na sagesse asila vient na biso la course muketonga ovida ça l'effort kabose obeti kuta acoustique yango na kundu na ba nombre de vues 52 vues makamba vite solo belate to yesu baza belé ozoko kutanga te na tangi lo bato basila bangwana
siko lelo en dehors ya faire musicien nini ozomona pa akoki kozwa lisusu moto ya musique azongisa déplique mwana sika bastaff musique non biso tozolobela savoir faire ya bato musique lelo bato faut pas comprendre yo okochanger musique te okochanger définition ya musique te malgré développement musique yango nde ezokende et l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille siko yebisanga ata développement ezokende est-ce que yo okochanger définition ya musique eza bamusicien mosusu ebetaka awa on dirait neti zemba bana maternelle fioko donc ebetaka awa esalaka basuccès moi 2 jours 3 jours nya mais eza bamusike mosusu ovandi bolobi non en tout cas eza na musique oyo pena papa chéri aloba chant d'œuvre œuvre ojibe pena alobaka œuvre ezali tolobela mpe na lelo actualité parce que tobai tolobela baactualité nyonso na presse na biso lelo ntango otala presse nani abomi télévision lelo ezala vraimen lisu te na bato babomi télévision ya lelo eza bajournaliste ya Kinshasa oyo bayo kosokela internet parce que à l'époque biso ntango tobandaki bagare yake tokutaki bango na katikati biso tosala effort mpo totombola boro yango bango bayaka mpo bakitisa biso bapeti ya internet wana baza baimpoli bapeti ya internet wana barespectaka bato te mais lelo oyo bango wana bakomi bato sikoyo ya babuzo plus que biso bakomi kotangana onga na tanga na ina onga naza yo oza na déontologie journalistique te tomona on vient na biso Charlie Presse na bato misusu ndenge bazokoswanaka swanaka mais lelo oyo zela nazokoma wana donc mpona koloba ke bajournaliste ya Kisasa awa bakolengisa biso na bato ya internet te mpo eza défi nazolancer nazolancer puisque baleki biso ni l'autre soko oyambi eza bango balakisa biso fiche de paye na bango ya TV ke baza engagé bango wana tokomi kowelela bango bambonga $100 bambonga mabanga tokutana na bango ngana bino tokutana na bango na bawester bakomi koba vie na ngai moko yo nde makambo en tout cas soki yo te mobulu nde nini bokontinue kotalaka na bosalaka na bachaîne oyo elakisaka awa soki okei na lemba loso bazomona bien te komike ngai na ye koyeba na ngai keno vie na biso dio kaka bengelaka na ye monene ngai nazanga na masina télévision na banotalela ya joka loso na loso ezolakisa bien te naye komo ovie na biso ko en tout cas vie na biso tvp c'est-à-dire que baza na eloko ya kolengisa biso te bango to baza bapiéton bango to baza bampiakere bango to biso toleki bango na lar na vitesse grésivité ya masolo eza biso bato ya internet tozosala effort ya kotombola mosala internet nde bokoti susu baisse makasi na mosala ya télévision parce que tv oyo ezalaki plus ya baintellectuel mais aujourd'hui internet esali neti keye diminue capacité intellectuelle ya olobi ke tv ezalaki ya baintellectuel à l'époque na nini mpo tomona Gabriel Moka bazobeta na bamakofi na télévision c'était dans quelle année tomona bazakari bazofinga na bato babêtise na ba Serge Kaime mwa d'Anvita tomona bafingana kutu ba TV kutu tozomona ve na biso Yves Kambala bazofingana ba Popol Mukelenge ti eloko sa Popol Mukelenge akende Londres c'est par rapport à nkini ya bango na Zakari bababasu mutakenda ko filmer kutu mama ba Popol Mukelenge azoteka mafuta na lemba c'est exact mutakenda filmer za vie na biso o ya ngiringiri nani o ya Selemba nani David Nsala entre David Nsala akenda filma boye nyonso wana biso kaka c'est-à-dire que eza eloko biso tokobakisa eloko biso tozobakisa eza nini titre eyindi bokoto botala o matoke c'est-à-dire babilengo biso toye nango yango wana bilengo mais partout epazela bikebino bo comment osala baguerre olongoli bilamba na télévision moto kezobebisa éducation te na ndimi te ke moto atikala kolongola bilamba biso tomonaka yango kolongola mpe bilamba eza mpe mabe te soki olongoli bilamba eza système mpe te ke no éducation mpe sebeba bapetit tomonaka wana bapetit bana na biso wana bazala batelefone bafilme baporno eza kuna est ce que batalaka télévision ekas batalaka télévision bafilme baporno eza kuna yango na yango boyeboye yango wana mitakala kuna ezaka makambo mosusu te na batelefone ya bapetit tu bomonaka wana bazodrage bango na bawhatsapp bafacebook sikoyo omoni ke eza yango bien kotika mutakala je sais pas na invité selon yo omoni yango eza bien mpo na nga en tout cas nayebi ke eza bien soki peut-être mutu na moi lelo éducation ezalaka susu na bandako ya bato te éducation eza susu na ndako ya bato te mama na nga éducation ekomi yo moko ozo comprendre donc yo moko éducation na yo moko donc mpo na nga na kolobaka ke no wango nde te ke kobebisa masolo
yango ndete jamais ekobebisa masolo tout le bien on peut le générique qui a tiré à nana bimisa qui musicien au full boss bina filé et okoloba nini ça ezobeta to pardon ndeko na ngai eza ba musique mosusu ngai nayokaka te oyo lobi générique ne tiré oya nani zo ezala ndeko na yo tiré papa mama yango bino bozopona musique yango nde musique eza comédie te beta nde tobinisa nde otanga babilo moko boye otire batire biso to en état de droit que batire on va t'arrêter au moins te kozo tirer bato bakufa. Par là, je profite pour saluer c'est les Koufi Azota Labiso, Clara de Bruxelles, et Rogal Bamote. Non, il y a bien affilé. Bien affilé. Ah, générique, on est au Zoloba. Tenga na yemi na hanga banzemo, en tout cas, na zuita ya kota la mote. Mais banzemo na ye, le longa na sali shwa na ngai, botu na ngai, azabagu na ngai. Et puis, mama, zagaga kenda ndavoga, davalama. Do babiloko wana bon. Azobeta na ndenga kisasa. Avant na succès ndenge Richie Watanabe ndenge aka na succès na maison mère. Ozo comprendre. Azobeta na ndenga kinasa les fois comme international net ba faire ala na lokolonga na kosenga ya beta na acoustique. Pour les vrais musiciens pour ba boko za vrai nduleman, beta na acoustique. Bato bandi mayo. Point barre. Ah oui, comme on a vu vraiment la souka émission pardon. Par là, je dis merci à Songongo, à Sofra Bisso Internet, à vraiment à Songongo, Bayoka Douleur. Ça me fait du bien quand la sope son beauté quoi. J'ai dit aussi bon anniversaire à Giscard Laura, qu'on fêtait anniversaire naïe. Je salue Clara de Bruxelles et Rogal. Pénapé Simbo Théâtre, Clara Calombo, la crème des bandes. Tout le bien non question souka pour que tu mettes fin. Tant où yomoko au Vandaka, après Internet. Au monde a été comme sous koto, la salle m'a payé, koto faut na changer. N'a pas changé à l'air. Qui n'a fingate. N'a fini moutoir. Qui n'a boya rabatute. Ba boyite ba sali critique. To ko sala critique na bato bateka ka bandunda. Obe bateka ka banyampul. Non, on fait des critiques na ba star o ya biso. Parce que ba star wana soki to sali bango critique te. Ba ko changer te. Nous voulons la musique congolaise. Je suis l'amoureux de la bonne musique. Il faut que tu fasses de la bonne. Quand tu fais la bonne musique, on serait derrière vous. Comme on est derrière Ferrego là, puisque aujourd'hui c'est Ferrego là qui fait la vérité de la rumba congolaise. Comme Innocent Baloum, c'est celui les jeunes leaders qui fait la vérité à travers le monde entier. Ah, peut-être occupé. À l'étranger. Merci, moi, je sais que ça c'est pas hérité. À Gozalaga pété, na clip pas Gozalate. Azakuna te, muto déjà, muto aso ça succès bongo, akendo zala mungamba bato. Au moins que vous allez moi ma par rapport à héritier d'Asunga qui est commissaire la prison. Tous à la côté, tous à la rabatou bolamu, pour qu'à bazon ça biso bolamu. Bolamu ilanda ki kolanda pe même héritiana, kolanda pe même l'autre molicho, et kolanda peut-être maman na biso, maman na biso maman héritier nani. De bolamu kolanda rabatou belé. Lelo zakete que non Marcano ngana pe so lipa lelo, pour le biosong c'est la ngalipa non. Okos na kosala ngo mais na bosani na ngao. Mais bola mouana, école na bakokolo, tout ça. Mais c'est que moi je connais Héritier Watanabe, c'est pas la première fois il dara batu non, Héritier ça il dara toujours batu. Et puis moi c'est Héritier Watanabe qui a sacrifié d'abord sa jeunesse pour na ko aider batu. Wana ngana lobaka ngo. Héritier pena na kibo jeunesse na ya tika ngaka pour na aider batu. Wana peneza eloko nzamba bota mana yango. Donc wana eza eloko bota mana yango mais ezaka te bazongi c'est la kaka lokola Héritier abimisa ki na présent. Donc l'héritier, même l'héritier, non, allez, pourquoi mater, besoin de la prison. Non, je ne pense pas. Ah oui, tu comme l'absence de Souka, il a banni à Souka au Kurban, la fan de Batali. Le Bassouk est juste, bon s'abonner massivement, gratuitement aussi, parce que ça a gratos, ça a fait, s'abonner, c'est-à-dire, on finit par un angonga, on a donc, information, tu vas nous côté la chaîne, on va nous apprendre. Donc, bon s'abonner, puis émission, et puis bon aimer émission, cours de grand, il y a Marciano Mbi, la kamikaze de la presse. En tout cas, pas n'importe, j'espère que tous à un moment, mon calaming était que ça lobby bazo déconfiné, on lobby les 21, on a invité monsieur sur le côté lobby, on a donc les lobbies bazo confinés qui chassent, bazo déconfiné, ambiance tout est rozonga. Et puis tous les raka par rapport bon c'est l'album Nabino Harmonie a fait rigolo la gestion des nuances le padre Nika Boronina a autrement appelé MVP ozo bimisa Harmonie boîte noire to bimisa on sait qui par hasard mais c'est comme si merci et yo ekoyo kanande le monde est confiné abimisa on a moment moko ya confinement et puis l'autre benga qui par hasard net ko simba allez-y comprendre
Ben oui, et ça par hasard. Et ça n'est pas simba, n'est pas simba. Il y a ça par hasard. Mais ça, je n'ai pas mis un misi awa. Oh yo yo kangwa bien. Netzamba salanga mobali na mokili ala zo loku moyi. Agene zote kama basi bazotu la yago la ezali nino yo. Oyo ezaki lelo yo ka message. Même dans l'église, même dans le bien. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y comprendre que nous sommes les guides, nous sommes les tous abalakisi. Que ce que ça l'analyse bien. C'est par là que tu allais comprendre. J'espère que vous avez amoureux de la bonne musique. Zamba biso bato bimisa par hasard. Yango ma kausa zolela na ba émission lobi que percussion wana na bazongisa. Parce que ye mutu abeta eloko wana. Zamba salanga mobali na mokili ala zwalo. Mais kuna okena ngambo wana yoki. Bana na mo soko yoki. Bana na moni fiata ngama zama la. Ça dit aux autres sentir déjà que non. Il y a voilà, mais surtout ça balakisi. Donc il n'y a rien à dire, c'est fait rigoler qui cartonne, c'est fait rigoler mon lakisi. Mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 68 04 984 plus 243 89 68 04 984. Il y aura des morts musiciens et puis il y aura aussi des morts. Oui. Ah, okangi bamibi. Okangi bamibi, tu vas comprendre l'émission. Zamba salanga mobali na mokili ala zwalo.